il y a une question. Tomoni Negonabiso vient yo ya matete parce que yo pose moi na matete. Vient o edingwe alobi atiki catch atiki kisi. Akina kamba alobi atiki kisi akubana mais atiki catch te. Ya atiki kisi azobuna na bonzambe. C'est permis muta bima abuna na azo sala sport. Oza ya bata kisi mais aza na bonzambe na kati na ye. Toyeba ki muta kisa ki atiki kisi na ye mais azo abandi ko buna na bonzambe na kati. Le prophète de l'Église aboyango à catégorie aboyango à 100% bi jamais yende fa bongo la edingo ya loba edingo ko bongo na maboko na ye jamais edingo bongo nete ya boyondi andimi yango te. Non mais wana eza viedi eza pe yepé prophète donc ngai likambu na ye na bango banda kala ba mamuna bango lobango siko ayebisi bino ka bongo le motema kasi batala mutu bo mutu baso abongo motema batala ka lelo pe batikela mutu temps pour yeba ya so na bongo ni ou pas alors mengande ngazawana na ngate muna opese les réponses na TV ke wa bongwani ki akom non ngai te boke na micro pas viedi wana grand frère nanga botia micro bolobi vie expliquer biso ezandenge maman Laure ba comme oteya tout moni ba Michel Bakenda ba monter ba nani ba Atom so monter ya donc presque belé ba yem to ba bon ko yembela nzambe ba on ko simba micro côté ya pe évangile yo pe ko yela un jour aussi pe micro côté évangile. Tout le monde a côté évangile mais tout le monde n'est pas appelé à être ministre de l'évangile ndé mabe on soutenir était comment ko soutenir le président de la République comme otiki bonzambe na ebisio. S'il y a des pasteurs à côté de lui pour nous sungaye, pas pasteur qui pasteur. Non. Le président a rappelé un conseiller spirituel. Kasivie nanatonya wana posa bolingo bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bamabande ko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Sylvie Monde TV officielle. Merci d'être là branché. Scotché de vos postes récepteurs, toujours pour le compte de cette émission. Je suis là, votre humble serviteur Moïse de la presse congolaise, appelé les bâtons de Moïse, la réserve de la presse congolienne. Ça me fait du bien, ça me fait énormément plaisir. Tous s'abonner massivement. Moi, votre humble serviteur Moïse de la presse, je serai avec mon invité d'aujourd'hui, Nazali Banabo, comprendre que tu es na kati esika par exemple studio auto okutana ete mikosona yeza bongo le frère José Nzita moyemi munene nkolo auto zana yelelo lokola invité na biso émission tout ce qui va se passer tout la na kati kuna assuré avec l'ingénieur Beka Belon Kwalama. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est que de tomber, de ne pas vouloir se lever. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs. Merci d'être là. Bonjour, scotché de vos postes récepteurs. Toujours pour le compte de cette émission Terra Nova. Donc, Terra Nova, c'est une émission présentée par moi, votre humble serviteur appelé le bâton de Moïse, la réserve de la presse congolaise, autrement dit les créateurs des idoles. Moutabanda Histoire Nzamba, la presse à Congo, appelé Moïse de la presse congolaise. Je dis également merci à mon ingénieur qui est derrière la caméra, l'ingénieur Beka Imonge. Merci à toi. Donc, très cher internaute, très cher fidèle, le vrai frère de Moïse de la presse congolaise partout dans le monde. Je suis avec... moi, je l'appelle Yal Ngatobing évangile, c'était l'homme de Dieu. Voilà. Les mots que appelle moi bien parce que c'est toi Tanzambi. Donc, moye minankolo, n'est pas bini sabita c'est pays sabiso. Na Combo il y a le frère José Nzita. Donc, moi je l'appelle souvent Père Double parce que
eza fierté ozala na mapasa na mboka na biso Congo et puis mapasa ngo ba journée ni jour à concert ezobeta majou mapasa yaka. Père Double, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir na bande konyoso et nzamba pambola bino. Bonjour pena bande konyoso basala choix ya kolinga biso te na mokili mobimba. Eza choix na bino faut respecter yango. Bonjour na bino. Et voilà. Donc bolandara émission. Je crois que ma question est et ma réponse côté nangai. Voilà, question que tu as bien déjà. Il y a un mot d'APC réponse. On va appeler ça coutume déjà il y a déjà mis PC langue avant. Franchement, je dis comment évoluer, nous saler et puis orchestre comment évoluer zali quand même nangolo. Ouais, zamba sunga malem beto kende. Je crois que déjà kola ba makambo ça lo kwa netse bando kende bonga mwanda mundambo. Et puis que d'autres cieux yinaka mais na ebike nzamba sala grâce na Congo kalate na ebite so balongo libso ka couvre-feu mambo ezongi normal mais makambo des choses qui moi bien donc je crois que d'ici là aussi ça va clip na biso ici là to zela ki moi moketan tant ezala moi bien tant ezaki malamu te perturbation ya ki makasi bato bazauta sous TV malamu te ba comme plus na mambo politique banga mais ce qu'on a senti que avec l'état du siège, le président Lansaki déjà, Kimia, Estezo Kita Kimia, Mahamne Soivanda bien, et gloire à Dieu, gouvernement Pébima qui déjà tout le monde talandé, Marambo Mokende. Tout le monde dit Makenzambo, to Bengara stade, Azanzamba Bomoy, Akosunga Bisso, Akosunga gouvernement Sama, Lukonde, Akosunga Basoda, Akosunga Mokonzamboka, et voilà quoi, donc tout va bien. Tout va bien, ndé mon lobby mamoza très nécessaire. Alors mais en fait au côté mon sous na goma lelo tout monde a scandale tout ça la biso volcan ou beti bomisi bat mususu ba kutiki biso kilo puis tout le monde va ndeko na biso mususu ba kimi na Rwanda. Tandis que tu es confus entre RDC et Rwanda. Malgré bazongi mais j'espère que na aucune information mususu bazongi te. Ndamba tika le bazobanga kaka. Mais le mususu bazongi. Non. Na cadre ko sunga équiparateur boza la bo coopérer malamu te mais soki likambo zui baninga bayaka nanu pa baninga ouais pour bango pe mukolo yozwa bango bakota kaka bango pe tango ezwaka bango combien de fois donc je crois que ko bomba makuna pona kozela volcan kita yango te ya problème goma ekufa kite ezalaki nde une partie nde bakimi pona moto mais quoi moto esili et moto yango pe bima mikolo nyonso te ndenge bibi boya ko bima ta musu ba né après 20 ans. Après na 2002 bimaki nalandaki moi nalandaki bato bakengela bazala bato basala la place volcaise la balobi ba avertissait déjà population ba avertir ni gouvernement mais oui mais le problème est que notre côté bazo travailler bazana internet té bazana ba difficulté au travail est-ce que place à bongo ba bloc bongo ko salema po eza ba bloc eza risque pour na mboka ba travailler place à bazana internet comment on se communiquer na gouvernement. Bon les Camerounais na kanti mokonza mboka yoki yango c'est pas moi à moi de donner la solution mais le quoi Rembela c'est pesami je sais que notre président est pragmatique azalaka oyo azwaka likambo mbala moko passer kotaka ye mbala moko pe ba décision na ye et ya kambala moko je crois que kaka ndinga yoki wana ako aménager des efforts pour internet comme place wana c'est important comme bongo donc tant soupe information aye bagité ou bien et ko surtout qui ça y est donc je crois que au salango na yebi que yaza un homme de parole c'est état de siège na Goma au batie biso soda ouais. Est-ce que normalement ils a idée à bien to ils a idée peut-être lobby per la longue population va souffrir sous supplice. Non on va encourager idée on a ça qui toko makasi il y a contre l'idée on est tika nango ba gouverneur ba comme ba soda côté kuna ba kamba comme et ça la bien makasi parce que ba soda pour na corrompre les mois passé pour ce que ça déjà vendre koto que idéologie pena mo konti vendre na tout donc il est on a corrompre sur les passes. Et ça a moins difficile ceux qui avant dans la carte gouvernement. Je sais tous allons na Congo. Yo kana zo biso. Soda oba korompa ka iza soda oba kuti na millier. Mais soda oba tindi na musala et pas chef na ye na idéologie mo konti na ye. Ezaka difficile ko corrompre. Ba oba korompa ka baba oba za na cité ngambo musu ye bisi bango na mbongwa wa so ko sali bobo ko lia.
zomona bango nde bazala facilement corruptible et puis bango nde bazokanga pe mona généraux moko bo corrompu akoma na ngambo wana bazokanga bango nazotala ngo na internet. Donc je crois que moto yo konza sali confiance à Tindi mais la difficile pour ba corrompre nana corrompre pour wana za li soit chef. Voilà, donc il a pas signé ko corrompre moto ba Tindi pas mon compte difficile les alaka kokuta moto avant de sika ko sola na ye na ndenga cop wana ndesa po mingi ba sola na biso bazoteka eza ba o bazaka bazaba uba uta kuna ba vanda wana ba yibi mo ba secret ba tuzomona mais so batindi ngai na uti na ye wana tinga batindi ngai wana na yibi idéologie wana tena yo sala boulot o corrompre ngande so nati yo batindi wana ba biso nati lelo José Ntita take musala nzambe yo ke noko ba gouverneur ya Goma nini yo sala ya malonga. Bon, malgré naza politicien tenga biloko wana na kosala ngote jamais na koza pe gouverneur pour na tanga politique te naza pe politicien te banger wana eza ba politicien mais sincèrement ce qui est là que nazalaka comme politicien eza facile kosala yango. Bon maintenant on loba likambo moko eza na mboka na biso faut laver ba tête ya bato mo mingi parce que ezaka passer pour mitou mitou et outo za la corrompi mitango ebele outi pa Mobutu et traverser ba Kabila tie pas Fachi eza difficile fona ko sukola ko laver ba tête wana mais je sais qu'avec l'appui de Dieu nzamba ko sala grâce ba sukola mitou wana facilement. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous comprenez Binomoko. Je dis, j'en profite de dire merci beaucoup à François Foutila Mokonza Bambeko ainsi que à Sefrango Inata Yangouma depuis les États-Unis. Grâce bénie. Donc, la question de Binozoko, il y a une question, on a Sanosa qui n'a pas le frère José Ntita na page na Facebook parce que na ba fan na tout ça la régime ba tindela nga ba questionnaire. Moko tout nga lobby yebisa fa tout la frère José Ntita. To monier na gouvernement oyo a commis trop fachi par rapport ya ba tanga bandara musique na ya zaka trop bonzambe mais na gouvernement oyo fois je dis ta commis na trop fachi donc a commis ko le mingi mambetali mokonza mboka ko yembela mingi mambetali mboka na mokonza mboka tandis que bungi mwani mukenze la bible non wana ba tangi mabe ba sa lecture madame te ko bunga belge la bible ngolo bani ngaza na église je suis frère na oyemba toujours na mwana nzambe eloko ni ngai na kubunga eloko ni ya biblia nga na kubunga je suis toujours mwana nzambe je suis un frère chrétien je suis à l'église donc kolinga président de la république ngolo bateko kubunga nzambe na kosio jamais président de la république il faut to lingaye et surtout que c'est un président chrétien il va ba obosa na ndangwana aza président chrétien président Pésibiso elengi ya osambela na mboko oh nanango akobude ke banda to banda na Congo na biso awa nanu ba population osambela na président na bango te sika moko banda na Mobutu tilelo to sambela te ba mota mema biso nazo na boyi ba wa kalate ngana zo ebisa bino onga na yebi ngana mna kenda te na kati ya stade président telemi awa président zo tinda prière ngana osambela et salamate et puis président Abisso aza frère kat na Yesu na ibi pasteur na ye na ibi église na ye donc c'est mon frère d'abord dans le Seigneur oh bible zoloba soko lingo sala malamu banda ko sala ngo d'abord na ba frère na yo kat na Yesu lui c'est mon frère papa to kende pa to zonge pai to kabula ne bible moko oyo akoyaka yonga na koyaka siko na ko soutenir yete comment ko soutenir président de la République comme otiki bonzambe na ebisio. S'il y a des pasteurs à côté de lui pour nous sungaye, pas pasteur qui pasteur. Non. Président a rappelé un conseiller spirituel, azana batbasamba na ponaye, ma be ya Congo des alaki wana, ba président na biso ba ki avant ba yeba ki nzambe pena malamu te. Bazaki plus na bangwa mike ba kisi biloko ndengo ya kotsa ba marabu na mboko oyo. C'est facha zani na kisi te. Ngana omoni yango te yango nazolo ba pona moni na nzambe wa présenter ngana ke lo ba kisi ndeni. Pour ameminga jamais na ndako akisi mais akendaki nanga na stade to beleli nzambe eloko ninga na okanga na mutu nanga voilà na kangi o ya laksaki ngai o ya laksi ngai te na yebi yango te na koloba ndeni voilà comprenez vous comprenez que non je suis avec le frère José Ntita frère José Ntita lelo yo église au tobenga corps de Christ et comment na lubungi ebele ba pasteur
bakomi komema bato na côté ya biso leza sur côté ya biso des arrêtés que noté ya biso to bongo la mitema et comme kotiela bato na espoir bato babanda ko vivre trop na ba bien matériel est-ce que yango nde tozi la poto côté la lola to yango nde tozi la poto pa mama na mukili non mais lelo nazo ba ke ba chrétien nyonso bakomi na bango maele Bible lobi na ngai na tango asuka Nzambe akopesa biso molimo wa discernement. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Yasu makambuto ko vanda ko tala pasteur na jamais. Na minute ko molimo mo santo ate yayo. Na yebi ke molimo mo santo yemo akomote ya pe bandimia. Oko tele mabozo te ya boy bandimino ba obude na bango pe message ote ya. Me ba oyebi sote. Ozo mona do mikolo mayele ko makasi ba pasteur. Moi ba ndima komo ki église moko. Ngana zo yebisa yo. Ba pasteur ba kanisa te ke ndenge zana surtout ba basala kanzambe bien te. Ba kanisa te ke ndenge zana bandimba afulu no. Bandimi lelo bazo sambela. Et tant ndimi ya sambela ndenga solo fois kutana nzamba solo. Et soki nzamba révélé ke wazali bosono azafo. Alors ba kaka amen pour le bien amen. Non. Lobi omona appelle lobi omona pe na église no takena ye. Pour Bible lobi na tango asuka nzamba opesa su ba pasteur selon sa volonté. Ba pasteur oyemo ka kotindela biso. Tu vois? Donc pour batika koloba soki ndenge nzambe azana ba calcul na ye. Dieu a ses calculs. Bandeko soko kosaka oyeba un jour okokosa su bandi minute. Un jour okokosa bango soute po ba ofungwama. Okokate okokosa bango ndeni. Et quoi arriver le OP un jour au simbi pena micro on a koyemba te na ko prêcher batu boye. Otia batu évangile. Ndeto moni bandeko no musu to moni Maman Laure ba comme otea to moni ba Michel Bakenda ba monter ba banane ba Atom ça monter ya donc presque belé ba yem to yiba bon ko yembela nzambe ba ngo simba micro côté ya pe évangile yo pe ko yela un jour simpe micro côté évangile. Tout le monde a côté évangile mais tout le monde n'est pas appelé à être ministre de l'évangile ndé mabela ngwana siko cause la ministre de l'évangile et le ressource côté AP évangile et le ressource. Bible le dit exhortez-vous les uns les autres. Ça veut dire que nous avons la capacité de la Bible à faire le verset à payer mon inganae. Mais ngolo bate comme pasteur jamais. Ngolo bate comme apôtre trop prophète jamais. C'est que ça contre décision bande non. Non, nga contre tenandeng. Na kuna contre ndeng. So nzamba bengi bango yemta bengi bango na ko corriger nzambe. Vous êtes sûr que nzambe nda benga bango bate. Non, mais c'est comme muta ko répondre ngo eza o ba bengi ngate. Oh. Oui. Oh ba bengi nde mutakoyi ba ke no bande ko na ngai na zora seremino que Dieu m'a appelé. C'est honnête ngana ke beta lisolo abongo nde no selo ntanga te muna osala. Faut botia miko epai na ye, yenda ko yebisa mino que non je suis appelé par le Seigneur. Et ce ka yebisi mino bongo bondima. Il y a une question à tout nyoti. Est-ce que yo peut un jour ko arriver lo salango? Non, basala ngo te soko la mukika na tongo liengo bongo salango non. Nzambe nde muta établisaka. Bilobi c'est lui qui établit les pasteurs, c'est lui. A tombo la rabato même au captif a sali au don à l'église. Nzambe nde muto tiaka ba pasteur batea. Ba pasteur bazalaka comme Jésus. Comme bazaka pe ba évangéliste Tony nte bazaka comme évangéliste, comme prophète, comme pasteur. Bazalaka ba comme pour le véritable ezala Yesu yemoko. Merci beaucoup le fois je te dis il y a une question. Tomoni ndeko na biso o vena yo ya matete parce que yo poza mona matete vena o edingwe alobi atiki kisi akena kamba alobi atiki kisi akobana ko me atiki kachi te ya atiki kisi azobuna na bonzambe c'est permis muto abima abuna na azosala sport o eza ya bata kisi me aza na bonzambe na kati na ye toyebaki muto akisa ki atiki kisi na ye me abandi ko buna na bonzambe na kati. Non mais Moïse, ngai na ebité makambo na boko tsela ngango poani ni parce que mutango ati kisi zaye. Mutango bundala bonzambe zaye. Yende mutufu botuna. Po nga pena le ko abona osala commentaire na ondeni. Na ebi kisite. Na ebi nenga sala ngote. Na ebi pete ya solo zaka na kisi tote na ebi te. Ya lobi abongwani pena. Yo kana ebi solo momo. Nazala bien certitude belé parce que le longa na yebaki ye mutakisi azako bunda pena ye mo azalo baki na muta satan. Aloba ngote. Siko ayebi sibino ka bongoli motema. Kasi batala mutu bo mutu baso abongo matoma batale ka lelo pe batikela mutu temps pour yeba ya solo bongo ni upa alors mengande ngaza wana
na bunga te mona opesa les réponses na TV ke wa bongwani ki a comme non ngai te boke na micro pas viedi wana grand frère nanga botia micro bolobi vie expliquer biso ezandengeni ah yebisa bino kala mingi te tozwa vie parce que to na rendez-vous na yebe neti ngala yebi kutu yo okende kuna déjà ko to bengana ki to na rendez-vous na vie kende kuna sola na ye yenda expliquer biso abongwani ndeni est-ce que moto abongoli motema azalaka ndenge nini expliquer bino ye moko ngakuna na besoin ta l'émission na bosana ye mais est-ce que le prophète de Elisa boyango à catégorie aboyango à 100% bi jamais yende fa bongola edingo ya loba edingo ko bongwana na maboko na ye jamais edingo bongwana te ya boyondi andimi yango te non mais wana eza viedi eza pe yepe prophète donc ngai likambu na ye na bango bandakala ba mamna bango ba wela kana nini yango siko photo tunanga yo tunanga ndeni ngala ba wela kana nini ba mi balé so pour ye Elisa alobi edingo oui akekamba waza ba aventure au sala akei kamba ke eza ba mascarade nina papa Simo basali mascarade yende muto ko bongo le dingwe deva ba neso ba caméra tonyawa asali dingwe délivrance bon ayebi pourquoi je le bongo ngala juste Moïse muto ko tuna ezaka prophète parce que moi muto azolo avec beaucoup d'assurance ayebi azana nini alors prophète ndé muto ko expliquer yo ayebi soki mati ako utiliser nini pour bongo le dingwe moni sikoyo ngali kambo ye usani pana ngai innocent c'est comme si nous mbalé pe wala barando nanani na prophète na auto sala concert na bengisa ki na concert ayaki bajuana na zayi na ye zayi na tanga coach ici fala coach nzemo na yo mo boy na sport na mo baza sala na o mena sezana bengela o ngama na bengaki yo o comprends wana mutu na ngai tumanda kala wana za pasteur ngana za mondime na ngane to be banandeni rando eza entre ba pasteur na ba pasteur bon na ipe bananza ma yepa kota rando ba pasteur na ba musicien na yebite ba pasteur ba kozapena rando ndeni po ba bato nzambe bon na lobi ka po so ba lobi ngo za rando na okamo po bango baza bana nzamba ko za rando pete mais ile ona ko za langa za nga mondime ya za prophète na za rando ndeni po ya te ya kanga ba nzambe donc pona ngana ye toza papa na mwana aza papa c'est un papa spirituel voilà donc tout cela va bien ayebi voulu se donner laisser ayebi mon ko le c'est que bo soignant to soignant te to beba na pété solo yo so la nanga na émission mo batu nga question na yo beba na batu te yo na yebi beba na batu mais batu beba na ndina yo te a beba na ndeni na sali faute pour ça nga na beba na batu te ça na sala batu faute o beba na ndeni. Voilà, merci beaucoup. Le frère José Nzita, merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup à Béni, Grâce Béni depuis les États-Unis. J'ai sali Carlin Scram Kamalandwa depuis les États-Unis. Balobi le boss Carlin Scram Kamalandwa. Merci beaucoup pour le message. Na yo na na frère José. Na yo lingami. Ya Freddy badi banga na kata États-Unis bientôt na kata bakini. Maintenant, ozana fan no mo boye. Tant qu'on a annoncé, annoncé que nous avons fait directement à Benganga un appel. Assez vous avez appelé cet numéro depuis les États-Unis, s'appelle Freddy Badibanga. Aza médecin des États-Unis. Je suis béni. Voilà. Inspiration nini et là qui on a pour au album ou bien à Katsuana. Mais je suis béni, ça d'abord comme Kitoko, bénédiction. Je suis béni. Je juste quand je suis que Nzambe tango akela ibiso asia loba ina biso soyez béni. Oyebi batu babanga kabakamisa ngai. To vivara te selon maloba batu. To vivara selon Nzambe. Siko yo ozana mukili oyo. Oyo mutu akela yo azate. Batu nyonso zongona wana bakelama na Nzambe. Siko ngai yo kendo bangisa ngai na continent po yo kelanga te o bangisa ngandeni donc soki olobi opambolama ngabe na zo soki na pambolama ozomona et puis so bilanga na lakelanga o lakelama mabe ngana oboya yo ko yebisa ngate na za monti jamais poani po muta kelanga alobana ngatu ye béni. Sipona CD wana lakelanga mabe e baninde ni lakelanga mabe ata prophète a prophétisé pour ngai que José Nzita tu es maudit na lobane na boy
pour la makomi nzambe lobi nanga bongote nete sozo comprendre ya nzembo moko na lingi na excité bana nzambe lingi na révolté bana nzambe bazala moke révolté ya kondima biloko nyonso te bayibiso oza olakela mama be yo po komi mawa okomo banga on dirait mutu moko akukufa lobi non soka lobi no lakela mama loba na lakela mama malamu oza na capacité ko changer makambo wana yo moko voilà eloko nazo saba na nzambe olakela mama bete ato kendaka na CV na musala bokendaka 10 personnes bazui 8 personnes babino mi bale bozonga to yo moko obima bazwa na musala te yengelo batekisa malédiction ya banzira musu nzamba lexera biso boke 10 personnes baponi 9 mais 9 wana bakomi bata franc-maçon nzambe lokolo za na étoile na ye aboya ki okota kuna noki okobeba biso toyebaka bakote wana te toyebaka kaka bazwinga te seke na lakela mababe non tant su nzambe alingi yo ana projet moko na yo mais aboyo okota okoma occultiste alinga peso musala ya malamu po évoluer malamu siko okoyeba ngo ndenge nini yango moni photo consultaka mingi nzambe kotalaka makambo lokola bato baoloba te talaka ndenge nzambe alingi voilà. Voilà, vous comprenez, c'est un conseil, c'est une toli, un conseil autour de l'ambition surtout. Ils ont vraiment toli, madame, ça la rappelle bien. J'espère que non, il y a Freddy Badibanga, au moins qui pena réponse il y a question à yo, maman Florence qui ça là, lobby l'américaine, joyeux anniversaire encore parce que moi aussi là, tout ça dans moi na yo. Merci Epaya, Eric Mandala, wana Azan de Konangai, na moni JP Mandala grand frère naye na Kledim. Na PCP papa Israël na Kledim Mbote maman Israël Kledim Mobimba ya bino angwana na pamboli ya bedashu babwa re mingi ngape na bwaki na ngayo esala ngolo roteneti awa uza na problème na ngate poza ngonzemba nzambe te ya ndenga na bwaki yo donc na bwaki badidi kinwa ni bino nyoso bonga babwa bino bozwa Jeff Jadi l'indétable teta bozwa donc wana to bwaki bino awa na oloba nanga mais na nzembo nzambe te. Voilà, merci là, j'étais avec le frère José Nzita, Père Doublé. Merci également à toutes les équipes de FK Kissa la télévision. Je dis merci à Grâce Béni, merci à toi Sephorango Inata Yangouma, merci à toi Carles Kram Kamalandwa, ya Freddy Badibanga. Je salue Jicador, mon pote, je te salue. Jicador, donc Jicador, je te salue. Je salue tout le monde de la presse congolaise. Je salue mon boss, Balobi, Yazali boss, la biso. Tout peut se venir papa éloge Lamouka depuis les États-Unis. Na pesio moti ya maman na biso DG na biso Florence Kisala balobi maman sociale mère mikolo na moi yo boxinga mais yo boxa bana te otika biso te papa logi la muka vraiment merci pour l'opportunité pour pesa biso FK Kisala yango toujours to kende kande to kende to pesa magambo bazo magambo donc j'étais avec les fois je dis tabino boyoki na yebi kana prochainement to lobela su belé. Quant à moi je vous dis ciao. L'ingénieur Beka il mange mon star Sylvia kaya lukeba Sylvia kaya mamaye Itlera lobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça mon site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel, vous s'abonnez et belé pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Vous s'abonnez et belé. Na katia Sylvie Mode TV. Bolondanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo basana bosui. Ba oyo basana motema. Ba oyo balinga kabato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.